au s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Événement bandi, à cause de la presse à Kinshasa, tout va comme à 5h, tout va comme une heure, sous 7h, si quoi, ça laissait Tondi, l'invité Malasimana, ça papa Nabiso, évangéliste Mosolo, oh, il y a Casa Vida, Malasimato qui est dans le stade, Atlantico, et comme Mouké, Atlantico, et Kokite, donc il est dans le stade, je sais que Nazareth, comme à Solo, puis à Bombo, oh, t'as même sur la scène là, à sa fin, à sa souka. Atlantico, on a aussi bien Mouké. Merci, Christ en Nazareth, merci à l'évangéliste Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, merci à papa, l'évangéliste Mosolo, merci à Bana Sef, c'est pas notre père, nous sommes Sawa, dans son combat, dans l'interview, dans son combat, dans l'image. Muito obrigado, à cause de la foi Luanda. Fala português, bom dia. Muito obrigado. Yeah. Voilà, c'est l'arrivée de l'équipe de la foi TV. Là, vous voyez Fiston Bastende et tous nos amis, les venus de la France, tous mes amis de la foi TV. Pastor de la foi, pastor, evangelista Jean-Paul Mayata. Hoje às 14 horas aqui no Sino Atlântico, grande evento. Vem na hora. Já não tem espaço, aproveitar e pegar o táxi chegarem. Vamos começar lá para as 14 horas aqui. No Sino Atlântico, bem amado que está aqui nesse redondo. Aproxima aqui hoje, na tarde de hoje. O Deus vai operar grandes milagres na via do seu servo. O pastor Jean-Paul Mayata, conhecido pelo nome Jean-Paul Mayata, pastor de la foi. Que Deus o abençoe, meu irmão. Ok. Dégana, c'est bon. Muito obrigado. Obrigado. Vai 200. E mais a? Mibali. É quanto? Miracle koleka lenga mukiete lelo. Mo. Atlantico. Ekobuka. Ya boina nezala ke lelo ekozala. Mo. C'est bon. Musicien. Danji. Fidélité de. Et bien voilà, bande comme si d'abord commis, toi on a nous à peine 12 heures.
Moi bandeko msusu baye je sais que bato msusu baye ebele ndaisu Masia Nazareth aza malamu mi. Bon dia. Muito obrigado. Eh bien, voyez, le décor est déjà planté, donc ça va se dérouler ici. On est au Ciné Atlantico et tout va se dérouler ici aujourd'hui à cause de la foire à Luanda. Voilà. Déjà, à cause de la foire, avant. Les gens arrivent déjà. Mon équipe est déjà là, l'équipe de presse, les 6 étoiles, ils sont déjà arrivés et ça va bouger aujourd'hui, ça va chauffer. Je pense que vous voyez là, c'est l'entrée de nos 6 étoiles de la foi en Christ. Ça va donc bouger et coller sur Masia Nazareth ça komatanaï. Papa Fiston pe kuna osaka msana yi tozoko bagaka toza déjà ba protocole baza sécurité za makambo za kitoko awa et so eto avancer bo mona bande kwa presse pe ba osaka msana bango omona kuna. Bon dia. Moi bande ko nyonso baza déjà équipe complète musale sama kitoko awa. Voilà. Bande kwa presse baza installer ba bureau na bango. On va bouger. Ok, 2, yes. 1, 2, yes, 2. Ça va. 1, 2, 2, 2.
Et bien voilà, on est toujours là. Déjà, la salle est presque pleine. Les gens continuent à venir. Nous rendons grâce à Dieu. Nous savons que nous allons fonctionner à ciel ouvert aujourd'hui. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable, est au rendez-vous. Et nos amis de CFC, nos amis de l'Angola arrivent déjà à Clantico. Il y a certaines personnes, c'est pour la première fois de venir dans cette grande salle à Clantico. C'est une grande activité. Vraiment, je vous dis, Jésus-Christ Nazareth est encore élevé aujourd'hui. Le Dieu de mon père Mayata, il va se passer de grandes choses ici à Luanda. Écoutez ça. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Combo Nani. Combo frère Denis. Vous allez à la Katambola. Pour les CFC, c'est mon église. Et pasteur de la foi, c'est mon papa. Mon papa de tout mon cœur. Oui, à Clantico à cause de la foi. À Clantico, Bissot, se retrouver à la Clantico à cause de la foi. Première édition, na Katambo Angola, na Luanda. Nous avons essayé de faire papa na biso Jean-Paul Mayata, évangéliste international. Au monde ni activité boye continuer to asalaga moko. Dès bandi el bosso et soukate. Donc c'est on la biso. C'est il faut que pas dans le stade. Attends le stade, et que ça a pris à stade ça la malamu. Papa la biso azako lancer ça pour l'enlever ma touche ba ame pas nzambe. Amen. Ouais mais c'est vous a makasi au monde a peuple de Dieu boye. Ba o ba peuple ba bunga nzela papa na biso boya na ye a na kati na Angola tebeke ayi boso ngisa na nzela vraiment. Merci. Et au bible le biso ata 99 bazan na nzela moko aza prebi moko abungi nzela otika na 99 landa moko wana. Merci. Papa na Mayata a makasi koto wana. Ya kolanda vraiment ya yebi valeur, ayi valeur. Ayi valeur ya âme. Ya âme moko ye ayi valeur wana. D'accord. Merci beaucoup. Samba solo comme vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Ça continue, je vous dis, aujourd'hui le nom de Jésus-Christ Nazareth sera élevé ici à Luanda. Les gens arrivent toujours, les gens arrivent et ça fait du bien comme ça. C'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. On est donc là à Clantico, où se passe ce grand événement à cause de la foi. Un grand événement, Jésus-Christ Nazareth est là. Vous voyez comment les gens arrivent et les gens continuent à venir, ça fait du bien comme ça. Et Batoa Kimbela, Yesu Masia Nazareth, Yamo Tozo Tombo Alisusu Kombo Naye, Tobi, merci na Papa Mosolo, merci na Kaza, Oyo Wapi Papa Mosolo Kambaka. Un grand événement se passe ici et Bazoya, Mingi Msukutu Bazoya Makolo, mais l'essentiel Bakoma, et Sika Wapi, Milulu Ezali Awa, na Clantico, moi Basta na Soba gentil. Bonjour Yaya. Bon, combien déjà? Mais moi retard. Estamos a fazer alguma coisa, chegamos tarde, mas estamos lá para celebrar com os Ok. Bon, la nuit à cause de la foi. Bolobi nini et continue de soukaga oyo. Et continue belé. Oh. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, les gens arrivent, ça fait vraiment du bien, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Papa Mosolo goyoka biso babi et continue. Et souka awate et continue. Batu bazoya vraiment batu bazoya et le zala. Obi ma sœur. Jésus-Christ Nazareth. Hey, makambo ezawa.
Comme je vous avais dit, les gens continuent à venir. Bonjour papa. Tout le monde est à cause de la foi. Et ça, l'on a une campagne à l'élo comme moi. En tout cas, tout ce qu'on a voilà, première fois à Luanda. non, on a à Luanda. Première fois campagne à cause de la foi. De la foi pour une fois. Ok, web c'est nini? Ok, merci beaucoup. Ma soeur, Boater, dans mon divino à Bolobini pour la cause de la foi. Ok, vous êtes sa pasteur de la foi ni? À continuer to? À continuer. Merci beaucoup. Voilà. Bandeko bazoya Atlantico toza awa. C'est ma commissaire sécurité ça va assurer. Moi contrôle mon kaka pour un problème té. Donc kaza ya papa na biso nani papa na biso mosolo baza danger na organisation ya événement. Je vous dis soko tali ndenge nini makambo zo kenda mona que tranquille poser les kam na monode babi Casa Vida Misterio. Casa Vida Misteriosa organisation kitoko bandeko baye bakangami ma photo akoti tande kwa zokanga ma photo akola tane mo lambe katana katana zokanga ma photo akota na ye kitoko Jésus Christ Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Mama bonjour. Donc on y a cause de la foi. Lelo fara. Bon, Jésus Christ Nazareth azali. Bon. Dono tingama. Ina ba utua biboy. Donc ça papa de la foi nini? A continuer les sous. Merci beaucoup. Voilà, ba maman baye babi baye ko soignonso awa. Jésus-Christ de Nazareth, Zamba solo pe abomoi. Il est au rendez-vous. Le Dieu vivant véritable. Zamba wondima tata na biso mayata. Na tuna na ba maman ba question. Mbote mama. Et c'est mon ezabo lobini. Ya ese rolanga ya makasi ya yoka matea papa de la foi. Bon. Vous s'appelle le pasteur de la foi nini Hollanda. Hollanda ngasa moninga mama Louise. Bon. Mama Louise. Na ego mona ego yoka matea. Nebike. Dala kaka. A continuer. Yamba. A continuer, c'est le partout on que na bandolanda. Dans le stade. Partout. Tout roi le bien stade. Merci maman Louise. Voilà. Merci. Comprenez cette campagne d'évangélisation à cause de la foi. On est donc à Luanda et ça se passe comme ça. Jésus Massia Nazareth azotomba manaye. Jésus-Christ Nazareth. Soso pembe. Bon. Ouais. Mais bino walukina mna makam mais bino na tika mna kisasa de oh suka mwana papa mwana maile la walukata tani mwana maile ala na partout tata jamais na kusuka na ko partager et moi na ko bongo la na ko tongo la mais na mwana ti Atlantico komi muke faut que le stade eza peta mukie pensa eza pena mukie bon faut pena ba lukiso place omona komone ba tini na parler du peuple asi pour partir de tout na stade faut que pensa na on awe ya mukie stade na komona 11 OK na grâce papa kisaka na mafuta ne utana mandefu na ekuya token the stade. Yem sa papa mo solo édition ko ya token the stade. Édition ko ya papa mo solo en tout cas bongi c'est la biso. Bon. Mais ma biso na 11. Pour Atlantico et comme ils sont kende nani Atlantico melaka batu. Ça tire quoi bateau. Pas de problème. Atlantico melaka batu. Oh besoin annoncé à cause de la foi à Kinshasa le 20 le 21 juillet. Le 21 juillet. En tout cas, la sécurité pour moi. Ah, yoko tika lawa. Jamais. La deuxième édition, il y a cause de la foi.
sécurité na pointe ma copine na nga pembeni akozala na palais du peuple le 20 le 21 palais du peuple. Merci beaucoup. Zambe nanga nani atumboli bango Voilà, les gens continuent à venir. Merci à Casa Vida Misteriosa. Merci na Papa Mosolo. Merci na voilà bandero baladi seja benvindo na Pasteur Herbie Bisiamu. Et ça binonde. En tout cas, ça lui sommes malam. Bon. Voilà, ça Seigneur. Merci beaucoup. Parole vite toujours. C'est la famille Pasteur Herbie. Ok. Toye en Atlantique lelo kuyezo kweya. Hey. Yo mutu nyonso ozora prière na ye. Wa kabolela ka ona tango. Bon. Vraiment Pasteur Herbie ala mabele yakaka déjà. C'est que mbalasi ma photo de stade. Oui. Merci. Bakutu ya mokili ba ke ba stade bongo bango ya nzambe. Bongo biso te. Nous on est zéro. Merci. Toi la compte là, Pasteur Herbie, toi la compte là, quand on est dans le Baki, donc on est dans l'Atlantique, c'est autorisé sur le terrain déjà. Merci, non, papa Joseph, Azoya, papa Joseph, boni papa. Bonjour de Korabi, les lots les jours J, l'eau les a déjà à Kofongwama. À ciel ouvert. À ciel ouvert, donc l'Ibo Tanazambe Zé au Pambolama. Bon. Toye to banda musala, donc tout est prêt pour que Nzamba Koumissa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, Père. Notre papa, notre père, prophète Messe Antonio, équipe nyonso on va travailler le passage de la foi. Une équipe qui travaille avec le pasteur de la foi. Passage de la foi. Pasteur de la foi. Attends le pasteur Herbie. Attends le pasteur Herbie.
Alléluia. Ufanya mabele. Siko bana simatoke wapi po bozo pesa ufanya. Wapi wana? Stade. Ya kwa mando. Mama le vito tende wapi? Le place exact ufanya mabele. Oyo makadi loba awa. Débordement. Place exact. Mama no bango. Ya 11. Hey mama, na qui passe bien. Place exact. Ya mo pana se. Ça papa mo solo malasima to. C'est papa de la foi hier awa. Si on a peine à faire c'est comme ça maman. C'est à tout. Otandili puta. Osaka violence ofani kama mabele. Ngomongolo nini mama? C'est ton organisme basi matoke wapi? Tadela. Baketa mkete. Matoke ya basi. Bon, so ni pour ça basi place ça to ni wapi? En novembre, Itoka na sasa baba msolo makambo. Sasa mimi nafanya step place ça. Bon. Attends, maman va le faire. Donc là, c'est une émission Soka. Voilà, c'est ma toluka place na stade, toluka dans le stade. Voilà, tout ça on a un espèce de protecteur.
À cause de la foi, ezali événement munene oyo groupe théâtral Le Bon Samaritain ba organisaka chaque année awa to komi na 9e édition depuis première édition kino na 9e édition carton plein abetaka toujours ba plein pe ba famille mabota ezali kobika bato bazali ko ba solution yenani ezali évangéliste pasteur Jean-Paul Mayata o babengaka homme de la foi pasteur de la foi azali ko sala musala munene na évangile et sengeli boye ba ete mokolo ya le 20 kino le 21 juillet oyo na palais du peuple mubanga na événement oyo ezali ko sala ma 9e édition ya à cause de la foi ezali campagne d'évangélisation pour na ko gagner ba âme ba ya lisusu ebele et pa na Yesu Christ kasi sengeli ko ba ete cette fois-ci e ko sala na changute e ko sala mabongo na palais du peuple pour ete e comme événement planétaire a ute ko sala ngo déjà na Europe na États-Unis tous les 5 mai oyo kaka azali ko kena Luanda kuna pe événement munene ko salema toujours à cause de la foi avant aéro quitter la biso awa na onction ya makasi na palais du peuple bolanda événement ngo Congo yokelanga eloko oyo groupe théâtral Le Bon Samaritain et le mona centre évangélique de la foi en Christ va organiser mubangé na événement oyo wapi ezali campagne d'évangélisation na kombo ya à cause de la foi boyebi biloko na ye ratakate po esika nzambe aza eyebanaka évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi azali ko organiser mubangé na événement oyo ezali 9e édition ya à cause de la foi campagne d'évangélisation monene oyo esalemaka awa na ville ya Kinshasa kasi actuellement esengeli koyeba ete ekoma déjà événement moko planétaire po ekoma kosalama mokili mobimba autai kosala yango dernièrement na Europe na États-Unis pe mikolo oyo azali ko préparer kosala yango na Luanda po à partir ya le 5 mai oyo na 14 ngingo ekoyinda mabe na mboka Luanda esika wapi babilili oyo bozali komona déjà salle ebongisami bana ya Angola nyonso bazali kozela pasteur de la foi Jean-Paul Mayata pona koya kosala événement monene oyo ebengaka bana na nzambe baya ko adorer pe mingi na objectif kaka ya ko gagner ba âme pona Seigneur Jésus-Christ de Nazareth boyebi pasteur de la foi ba activité nyonso oyo asala à cause de la foi ko na première édition ti na 8e édition ezalaki toujours plein à craquer pe réussite totale na bongo bazali ko benga congolais nyonso ozala na Brazzaville ozala na Lubumbashi ozala wapi yebelaka déjà rendez-vous ezali kaka moko à cause de la foi et ko sale mabongo du 20 au 21 juillet 2024 à partir ya 14h ngingo na explanade ya palais du peuple awa na ville ya Kinshasa
ekoyinda mabe. Yo mwana ya nzambe olingaka ko adorer nzambe, yo oyo lingo participer na makambo ya nzambe, yo oyo zana ba problème ya ndenge na ndenge ezali kolekela yo ozali kozwa solution te. Événement yango ya ne pas manquer. Yaka okutana na nkolo Yesu Masiya oyo azali na solution pona ba problème nyonso oyo zali na yango. Totomboli drapeau ya mboka na biso tolingi mingi. Seigneur, je te dis ceci. Ce que c'est un message, il y a tant de la fin. Tu que kokisama parce que tout ce que tu as dit, tolinga te kokisama. Mais ce que c'est basini ya tenté, basini ya temps ya bitumbana ne kokite. Tobondeli o tata, sauver Congo, sauver Congo, sauver Congo, sauver Congo, Seigneur, sauver Congo. Pesa makasi pe mayele na bakambi nyonso. Comme pouvoir ainsi qu'opposition. Sunga nzamba pomo, nous avons besoin de ton secours. Nous sommes des Congolais, to senga kiyote. Opona biso to zaba Congolais, Yahweh. Défends-nous. Là où tu es incapable, Seigneur. Salisa biso. C'est toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons besoin de toi. Soko salita ozangate ko pambola yo. Sunga Congo. Tondimi Yahweh. Peto pesio merci. Tondimi ozomona biso. Ozomona ba Congolais partout. Na diaspora bisika nyonso bazolela d'une manière ou d'une autre. Koloba tata bikisa Congo. Mona Congo. Sopa mawana yo na Congo. Sopa bolingo na yo na Congo. Pe sopa bomoko kati na Congo. Kolo moko na moko tapenda na pona ekolo na ye. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons besoin de cet amour. Seigneur, toi n'a pas ça, il y a souci. Il y a moko et pas ya mususu. Par contre, il souci pour notre peuple. En fait que le peuple a un souci. Il y a protection aussi, il y a bon l'âme. Il y a bakambi ya mboka. Koloso tozate ba otambwisa te. Koloso pe bango bazate mboka ko tambola te. Salisa biso. En fait que moko na moko sala musala na se nguya na yo. Participer à l'événement Oyo et kosunga yo à cause de la foi et bikisa mabota et belé et zali na 9e édition et banda ko banda na première édition Kino mokolo ya lelo réussite sur réussite pasteur de la foi Oyo mopona mi nzambe azali ko sala musala na ndenge elongo bani pe ba témoignage ezali ko bosala te rendez-vous ezali moko du 20 au 21 juillet 2024 na esplanade ya palais du peuple na 14h ngingo boyindi sawana poto laksana mokili mobimba Jésus Christ de Nazareth inde champion. Alléluia. Agence FB Business International. Otindi Biloko. Et nous avons vérité. FB International va le 27 au va clôturer conteneur. C'est-à-dire, va un conteneur pour y aller ça. On a mutuka, puce, voiture à monter, moto, vélo, par carton, bilamba tonini. Contactez Papa Fiston Basende pour FB International et y a une assurance nyonso. Là on est na kimia, ok maringa septande na Kasavubu au retirer yango sans problème. FB International Batika le 27 au va clôturer. Agence FB Business International. Otindi Biloko et Komi. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à besoin que tu aies Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business.